Mida akoti na kombo ya Tigre na kombo ya Karine na lisolo moko oyo ezali bongo te. Likambo lobi nga nalandaki direct na ye na batongo oyo. Alors makambo lobi pona Karine Mokonzi na Tigre Noir tina bakabwana ezali bongo te. Pamba te ngai moko na mekina benga Karine Mokonzi, mes téléphones eza toujours bloqué. Na meki na benga Tigre Noir, mbala moko na zwiye. Na tuni soki dérangement, alobi eza dérangement te. Na koko benga 24 heures sur 24. Alors na yebisi émission oyo na landi bandeko. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Mida la Taylor awa akomi koloba kombo ya Karine Mokonzi pe Karine Mokonzi abwaki ye azana facilité ya kobenga Karine Mokonzi koloba info oya zwi pote asala émission. Me ye alobi tika sala ndenga lingi alingi na ye même pas kotuna Karine problème ezali. Mais problème ango ezali ye na ba chinois to na batu mosusu. Alors ngai na bengi Tigre na keimbala moko tout droit na lobi yo na Karine nzoka boboyana pamba te Karine akoma yoka malibungu pasi nyonso kobima makila ebele. Tigre Noir akamwe alobi o penche salamina info e salamina ba YouTubers na bino wana ngalobi wa ya bisote salamina mida da Taylor ya lobino loba Tigre mosusu me ye amona Karine Mokonzi aza kolela ba douleur na libongo te na ndako na ye amona pe makila te pamba pamba ezobima ye amona biloko wana te soki aza komona douleur loba ntango mosusu ayebisaki moto mosusu pe Tigre abakisi soki ayoki douleur eza pe kaka normal parce que ye ayebi bana basi moko période ya période na bango tango ebimaka babisusu pe bayokaka ba douleur na libomo na moko na moma moko eza normal. Mais pourquoi Mida la Taylor asali lango émission ngana lobi azotanga kombo na yo complet azotanga kombo ya Karine azotanga penza bino na bakombo ke boboya na pamba te makile za kobima libomo pasi. Tigre lobi bon ya kanisi nga naza kobeta Karine ou bien ndenge nini nga lobi eza bongo te eza makofi na yo te mais ezali oya bandingari oya bandibu oya bakongolais oya papa Matondo oya papa Robo oya Mia Temo oya FMI ezande wana. Tigre lobi ozako kende tout droit me makamba ngone tokoti na zamba loba bienga na yoka bakombo tangi na yoka ango melika munini ngalobi ozula na nzembo wana te wana za nzembo Karine Mokonzi yemba alobi nakomi elingo koka na nzembo oyo bayemba na legra mopao ngalobi elingo koka na te yango wana kaka me batia bakombo na biso te yango wana nde eloko na yembi yango nde mutu ekota ye esala ye pasi ekoma kobimisa ye makila pe koma kosala libongo pasi wana makambo elobami pa ya Mida la Taylor. Alors Tigre Noir alobi donc papa Robo olingo loba ke Karine na mopao babima olingo loba nengwana ngana lobi nalingi koloba te Mida lobi yo
oboyaki boboyanaki na Karine Mokonzi pamba te abimaki na mopao kobima abimaki na ye abambi ye ya bandingari te me ya bamopao ya ye moko le grand mopao la kanisa ezaki ya mopao na mutu moko minda azotanga kombo na bosani kombo Dian Nzombo je crois babambi ye yango tango babambi ye yango azwa mbala moko akoma kobima makila libumu pasi Tigre Noir alobi me abima na ekan galobi me tango basalaki nzembo avant basala nzembo yango makambo yango balobi ekota na nzembo alors Tigre amituni patuni ngai eske donc tango ayaki pa na nga awa na ndako banani nazali na Belgique ti awa vinyo selingo loba ondoko yoka libumu pasi pe makila selon Mid la Taylor nga nalobi me Tigre tokende na mukuse si bokabwana na Karine Mokonzi yo pe memanga tout droit eske yo omona Karine Mokonzi to abetela lisolo abima na mopao Tigre Noir alobi rien nga nalobi bon yoza sir ya abima na mopao Tigre Noir alobi bon nga nazala sir te babima na mopao me lokola Mid alobi ekokozala abima tango mosusu parce que ba coup de fil azako benga parmi ba coup de fil oyo ngai na banda kolala te kalobi Tigre Noir longola nanu makambo na ba jalousie oyo ya ba coup de téléphone Karine Mokonzi aza star aza vedette akoko solola na mutu nyonso ba faire même na ex na ye akoko solola soki eza ba faire parce que azali youtubeuse influenceuse Tigre alobi ezali likambo jalousie te ezakaka na explique yo ke ba coup de fil oyo ebanda kopesa ngai vertige ya le grand mopao pe ezalaki alors nga papa robo nalingi koyoka te nalobi te suka wana tosolola yango susu te abi me otunaki question loba nga nalobi te mpo nga mpe motema ekomobeta natala oyo ya bandingari te me ya mopao ekotaki susu kuna eyokaki bilengi en tout cas nga na kosepela te bon nayebi eloko na kozala nango te me bongi nayoka lisusu te Tigre bon nalobi tikala malamu atikali ya mwana Mid la Taylor soki nano zwi info ya juste te kosala te po Karine Mokonzi abimaka makila te ayokaka mpe libumu pasi te yango wana akangaka mpe basentire azosala sport azosala barégime babiloko wana tu eza kaka na imagination ya bato oyo babeteli yo masolo Mid la Taylor Karine Mokonzi a bonne santé en forme jamais kolonga période na ye bimaka kaka na période yango mpe bimaka kitoko na ndenge esengeli alors Karine Mokonzi mal au ventre eza biloko na ye te bozwa yango kuna bisika bomoneli po bwaka yango bisika bikauka to bisika ezali wana ekokozala Karine mosusu mais Karine Mokonzi la baronne mal au ventre eza biloko na ye te makila pamba pamba eza biloko na ye te ngai papa robo nasukisi awa botikala malamu etiao na kikamaradi na bonne relation ya nani nayebi te ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque toko, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où Zolanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nyama ya danger donc ba ça dans la zaki Bu, ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.